et orphelin oyo attendre loboko, orphelin oyo azana pinzoli na miso, orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pese yango. Côté en 15 000 francs pe bando mona na nazo soma kisi wana. Tant pe 15 000 francs wana pe zo mona lisute. 15 000 francs bungi. Na bando mona lisute po na somba ka kisi wana ya kotia. Ndengo zo pangisa bongo zo sala pasi te? Ezo sala pasi makasi. Ozo pangisa nini? Ezo kita mai. Mai ezo kita. Et orphelin oyo attendre loboko, orphelin oyo azana pinzoli na miso, orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pese yango. Olati ekoti bato oyeba te liso eza problème nini soko kolonga lekoti bandeko bamona ka nini. Voilà, ser na biso aza un problème na liso bomoni nde liso na ye esali liso evimbi makasi nayebi te eza problème nini. Et orphelin oyo attendre loboko, orphelin oyo azana pinzoli na miso, orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pese yango. Natuna docteur moko kaka kotuna pour possibilité ya kokenda ta na hôpital ezalaki te. Natuna ko docteur moko ayebisingaki il faut kota scanner, après scanner nde baoya kosala opération. Et orphelin oyo attendre loboko, orphelin oyo azana pinzoli na miso, orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pese yango. Tema malamu basunganga naza na pasa lisu eumele esali bamwa ebele lisungi eza te ezosalanga pasi makasi naolala te nazovanda bien te naza mal à l'aise likolo ya lisu oyo ezoderange nga makasi. Nameki koluka lisungi na bana famille nazwe ata mutu moko ta kosunga ngai me na ye na bandeko basunga ngai na batraite nga lisu oyo nayoka bien. Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te. Totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et orphelin oyo attendre loboko, orphelin oyo azana pinzoli na miso, orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pese yango. Bandeko balandi ya chaîne na biso to pe émission na biso mbote sika bozali ya solo émission oyo tokobenga yango émission ya babola tokobenga yango babola pe balobi bandeko ya bazana pasi bandeko bazana difficulté yango mbala sima tosaki annonce ya écho des ONG tolingi tope ce espace oyo tolobelaka bazana difficulté bazana pinzoli na mtema bazolela bazana komitungisa basuso bakomi na suka bazangi ekimelo solo Jésus-Christ Nazareth nde refuge na biso yende ekimelo na biso yende solution na biso kasi tozolela papa molera boma émission ya babola toyebi te mpona nini nzoka nde babola pe baza na mongongo oyo esengi na bango baloba esengi na bango bayoka bango pe nde makomi elobeli biso na Job 6:14 oyo azana pasi azana droit ya compassion esengi na biso kosunga bazana mikakatano bazolela lelo na émission oyo babola pe balobi toyambi ndeko moko ya mwasi awa sœur na biso tosolane lelo
aza en difficulté, aza un problème, n'était qu'au côté masoki ou balé déjà, aza en difficulté, aza un problème, azolela. Attendre le beau qu'on a azo senga lisungi. Problème yango eza nini? Tokoye ba on a lisolo na biso ya lelo. Numéro na biso eza affiché wana, oko benga biso, oko tinda texto, toko solola, to meka kosunga ndeko na biso aza na pasti. Ser na biso aza na problème na lisu na ye, lisu ya gauche, bokomona yango, yango na yangaki na Joana no kombo na ye. Bonjour ma sœur. Bonjour. Kombo nani? Kombo na Sœur Bijou. Sœur Bijou. Sœur Bijou fandi wapi? Navale na Masina Mapela. Na Masina Mapela. Sœur Bijou, tolobi awa babola pe balobi, babola pe baleli. C'est vrai limisanga tamsuna obenga o mobola ezaka dénomination émission, mais okoloba oko expliquer ba olanda biso bandako na mikili ya poto partout kana yo ba yeba soki bosenga na yo eza nini. Tala caméra. Bosenga na ngai eza nazosenga na bandeko oyo mitema malamu basunga nga. Naza na pasa lisu eumele esali bamwa ebele. Lisungi eza te. Ezosala nga pasi makasi naolala te. Nazovanda bien te, naza mal à l'aise. Likolo ya lisu oyo ezoderange nga makasi. Nameki koluka lisungi na bana famille nazwe ata mutu moko ta kosunga ngai. Mais naye na bandeko basunga ngai na batraite nga lisu oyo nayoka bien. Olati ekoti bato bayeba te lisu eza problème nini soko lon le koti bandeko bamona kanini. Voilà. C'est un absence un problème na lisu bomonde lisu na yestali lisu vimbi makasi mais eza problème nini et tokobenga yango nini n'éviter sœur kombo ya maladie yango eza nini. Est-ce que okendaki hôpital n'éviter sœur kodema kozongisa chapeau to azabu olata na we koti na yo n'éviter eza maladie nini babengi okendaki déjà hôpital natuna docteur moko kaka kotuna pour possibilité ya kokenda ta na hôpital ezalaki te natuna ko docteur moko ayebisingaki il faut kota scanner après scanner nde baoya kosala opération ayebisanga maladi ta partir ya scanner wana osalisa nde tokoyebiso maladi. Bon ebanda na ndenge nini liso ekoma na niveau oyo? Ebandaka mukie olalaki to pe eloko ekotaki na lisu to pe mwa bitumba ozwi mwa box ale lisu evimbi to ndenge nini? Elo moko te bandaka expliquer biso na ya Bijou. Bandaka mukie balobi eza cataracte ndezo banda yo ebandaka mbuma mukie ezovimba kaka ezovimba ta na yako kita na hôpital moko ya Sifoko nde ba komelanga kisi wana siko ezalaki 15,000 francs. Kota 15,000 francs pe bando monana nazosomba kisi wana tant pe 15,000 francs wana pe zo monana lisute 15,000 francs bungi na bando mona lisute po nasomba ka kisi wana ya kotia. Ndengo zo pangsa bongo zo sala pasi te? Ezo sala pasi makasi. Ozo pangsa nini? Ezo kita mai. Mai ezo kita. Wana na tawana pe nde ko vimba, ko déborder siko ko vimba wana. A partir ya kozanga kisi wana na bando. Bon ndenge liso evimbi bongo ezo bimisa mai. Ezo sala mutu pasi to pe liso kaka pasi ezo swa to ndenge ni? Ezo sala mutu pasi mutu nyonso ezo sala pasi ko banda koto sikoto. Tina sima bo ezo sala pasi makasi. Eh bien voilà, notre sœur a un problème avec l'œil gauche. Ça fait très mal. À hauteur où la chapeau, bande bomoni. N'importe celui boye déjà que cause mon image na ebongo. Toi on la sous chapeau parce que bande comme ça va kokaraté ko mona. Tu peux encore lever bande comme ça au ba kuti biso siko. Donc la sœur a un problème na liste ya ngambo ya moi si azonyo kama abi kisi ezati akendaka hôpital. Tango ebandaki bakomeli kisi moko kisi yango azosomba 15,000 francs. Un moment donné misoleza suste azokoka su kosomba kisi wana te lelo yo tala ndenge liso ekomi basengaki na ye akota scanner bongo te yaya basengaki na akota scanner kokwa ko sérieux pesa ce message na bato amtema malamu bato bazana ba ONG ba fondation ba député ba mama présidente
soki mwa otanga bakombo ezali tanga bakombo senga bango lisungi nakosenga na mutu nyonso nakoyeba bakombo mosusu nayebi bakombo te nakosenga na mutu nyonso aza motema malamu nakosenga na mutu nyonso aza motema malamu parfois nakotanga kombo ya député mais oyo akosunga nga akozala député te nasenga na mutu nyonso akozala motema malamu nzambe asunga ye azwa motema malamu asunga nga liso oyo batraite nga liso oyo na bongo siko ndenge eza boye oyebi te mpona kozwa traitement ngo ezosenga combien de fois kota na scanner loba yaya il faut kota na scanner ezosenga mbongo scanner mpe oyebi te prix nango combien scanner mpe na ka kotuna bato eza na ndeko moko akenda na mobali na ye basali ye scanner alobi tofute mbongo $180 oyeba saki scanner ya lisu to ya likambo mosusu po scanner ezala makambo ebele. Donc la sœur a un problème sérieux, je crois que vous voyez son œil gauche aza na problème à lisu oyo ebandaki kaka o cataracte oyo bazotiaki siboye elata chapeau lata yaya oyo bazotiaki siboye sikoyo ezosenga misolo il faut akota scanner à partir ya scanner nde bakoyeba maladi nini ezali to ezosenga opération nini po basala yango sœur akomaka olata chapeau boye moyen te na butu to na moi nini liso esala pasi makasi ezalaka so omeli $1 te ovanda te nyonso plaquette ya $1 nakomela banda ntongo ti lobi na ntongo esili kaka bongo. Voilà, notre sœur a droit à la compassion. Nous devons soutenir cette sœur. Tosungaye. Oza misolo. Oza atoza no millionnaire te muke oza nangwebi eki kosunga ndeko oyo. Topoza munga ngoyoki akoko tata scanner epa na biso. Ata na réduction ndeko ko hésiter te benga biso numéro eza affiché. Oza un téléphone? Et puis ça peut numéro na ota msupa na biso bazwi biso te ba benga yo moko. On peut ça numéro 082 37 28 972. Bandela 082 37 28 972. Voilà, notre sœur est très malade, elle a souffert dans l'issue, bandeko to sunga ndeko mwasi oyo numéro abi o bande aso numéro 082 37 28 972. Voilà, numéro ne wana bandeli bo soki bo bengi yeso bo juete boko benga biso na ba numéro eza affiché wana toko pesa bino numéro ya sœur Bijou afin na masina eza place ya bunga te batom tema malamu ba structure ba ONG batu o basungaka batu bazana difficulté bo hésiter te soki mutazana pasi ya beleli yoka mungongo na epe sunga eza malamu mingi. Et ba maman ba papa o basungaka batu o bazana difficulté to sunga sœur o tangu liso ngo ezana no boye c'est vrai quand est comme des mois compliqué mais je sais que ceux qui a côté scanner et ko zala ko le kamalamu pe kimia et ko kota to zela te comme que fois que nena no end mikolo pe na ba coronavirus o mutako voyager wapi avion ezate to sunga e awa ba médecin malamu bazali bako bakoki ko traiter ndeko na biso et ben voilà to comme na suka lisolo mama na epte soko bakisa lobani te nazana do masuti nzai loba msusti ote kaka te lote osaka lote sona lisu pasi boye ozo vivre nde ndeko na nga mobali nde asunga ngai moko asombeli nga kisa douleur. Ça va, merci ma soeur, je pense que Mbela est commis et Coco. Je pense que Mbela est commis bandeko oba olanda biso to sungandeko oyo. Je sais que bwana ba possibilité atako misoleze belete mena muke oyo ko monana to ko sungandeko oyo a retrouver lisusu lisuna ye malamu ekozala malamu mingi azana pasi alobiso ameli $1 te akokaka te tande to fanjawa maya misu ekotanga pinzoli ekotanga na misu yango pamba te azoka pasi azonyokama moi makasi mabe mulili ekoti mabe ndeko azosouffrir to sunga ndeko oyo bisika maladi yango ewuti ayebi te soki eloko ekotaki na liso ayebi te abie bandeka mukeba esi o cataracte nsima na yango eyekokoma boye ekomi munene au fur et à mesure azolala azolamuka ezovimbaka kaka
to arrêter yango et continuer lisusu te soki esenga opération basala yango ezosenga mbongo ya scanner yango bomoni ebande na bi papa Molière abomaki émission ya babola nzoka nde babola pe baza na mongongo ya kolela baza na mongongo ya kobelela bayoka ta pe babola bakoka mobola ndenge nini espace yango tolobi babola pe balili babola pe balobi pour que toyoka mongongo na bango tosunga mama papa ndeko oyo mtema malamu kuhésiter te salisa ndeko oyo merci aya ndenge ozwe makasi ya koya na chaîne na biso na de la foi TV tika te nzambe alola Yesu Kristo wa Nazareth abatela yo amen azala na yo merci koko de mazesi mabilili merci mingi epai ya trésor ntingi na son ya Josiane Uyangu na réalisation mwana mwasi merci epai na yo merci Bogo Sanderson merci Gauthier Kelly ya Dodo Yumu merci pe bande ko boye na ye kombo na José ya José ya José merci et ya zo sunga ndeko David Kibanza makasi mingi merci pa na bino nyonso tokuta mbomba la sima pona numéro ya sika babola pe balobi merci. bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango lelo toza awa bomoni pembeni na ngai quelques fournitures scolaires na mimi yango mpona hotel samine échantillon toza na bakaye toza na bacrayon toza na bastylo toza na basac to mpe babag school toza na bauniforme quelques échantillons yango totie awa mpona hotel samino mosala wapi oyo fondation Rabi Mavinga tozali kosala rentrée scolaire kala te tokokoka kosunga baorphelinat nyonso te ya Kinshasa kasi ndambu oyo tokoki kosala na lisungi na bino oyo bosutenaka Rabi Mavinga bino oyo boencourageaka biso bino oyo bomotivaka biso pour que tosala bageste ya boye amour et compassion tolobaka na devise na biso amour et compassion toza na bolingo esengi tozala mpe na compassion tosunga baye baza na mpasi baye bazangi nde tosepelaka mingi ntango bobengaka biso ntango boencourageaka biso oyo nyonso yebiki atindelaka Rabi quelque chose Rabi zwa ata oyo Rabi osaka msano malamu zwa ata 50 €, 100 €, 200 ça dépend oyo nyonso atindaka Rabi kende komona baorphelin kende komona baveuve tosalaka yango lelo toye koremercier bino mpona confiance oyo bopesa biso Fondation Rabi Mavinga bopesa biso équipe mobimba ya Kilongo TV na confiance oyo bopesa biso mpe toza reconnaissant na yango nde tozotonda bino soki orphelin moko atangi lobi akomi moto c'est une façon pour nous de contribuer na éducation ya bana avenir ya mboka na biso eza na bana soki bana lelo batangi te lobi bakokoma babrigand lobi bakokoma bafaser lobi bakokoma bakobanda konuire lisusu société de préférence tosunga bango ntango oyo yango yo mutu ozotala ngai yo mutu oyo osaka bageste ya malamu to opansaka mpe kosoutenir baorphelin peu importe bato oyo oza na confiance na bango benga contacte bango sala bageste wana biso tokosoutenir yo ekozala malamu mingi mwana oyo atangi te akoapporter nini na société vous savez on nous dit la plus belle femme ou bien la plus belle fille de la ville ne donne que ce qu'elle a sa beauté mais la plus belle fille de la ville certainement doit être celle qui est intelligente elle va apporter son intelligence dans sa société et kozala malamu mingi biso Kilongo TV tokanisi
contribuer à l'éducation ya bana pour que lobby tolesa nzoto tolesa pe bongo olesi mwana na musuni olesi mwana pe na bongo olesi mwana pe na molimo ya banzela ya nzambe soki bongo ya mwana ele malamu c'est-à-dire akosala pe mosala ya malamu ndenge kokode mayebisaki ngai abi mbongo esombaka mayele te kasi mayele nde esombaka mbongo soki mwana aza mayele akoyeba kosomba akoyeba kotonga akoyeba kosala makambo ya minene. Merci mingi epai na bino nyonso, c'était pour moi une façon de vous remercier na bato nyonso oyo basoutenir Kilongo TV. Merci mingi na bato nyonso basoutenir Rabbi Mavinga en particulier. Merci mingi na bato nyonso basoutenir Fondation Rabbi Mavinga. Quant à moi, je vais dire merci na ba collaborateurs na nga nyonso. Je dis merci à Coco Dema, Oaza Simabilili, notre réalisateur, notre chargé de Makambo Ebele. Je dis merci Pasteur Kossi. Pasteur Kossi, Oyo Tozakana, chaque jour, collaborateur na IP. Merci mingi na Pasteur Herbie. Merci mingi et pas Pasteur Ringo Mambote. Merci et pas Pasteur Jean-Paul Mata, l'homme de la foi. Merci et pas Rigen. Merci et pas Igor Silou. Bandeko Tozakana Bango. Merci mingi et pas énorme Kalenge, merci pas Nayo, merci pas Maître Roli Kouchi, merci Maître Mouké, merci Angèle Kinkela, merci Papa Kosi Mazebo pour notre soutien Nayo, merci mingi et pas Bernadette, merci Fondé Kabea, merci Bandeko Nyonso oya poto bo soutenanga vraiment, merci pas Nabino Nyonso, Fiston Bastien de FB International, Papa Duval Kasongo, Papa Nangai Dominique Kiele, mon Moussakata, merci mingi pas Nayo, ma mère Méline Zemba, merci et pas ya bino nyonso vraiment na soutien na bino fondation Rabbi Mavinga yango malé mbeto zokende malé mbeto sala ba action oyo kozala concrète kozala malamu oyo nyonso alinga contacter biso ba numéro eza affiché et to soutenir orphelin to soutenir ba vieux amour et compassion. Merci Fondation Rabbi Mavinga. Yeah.